affaire Mama Dorcas na Mama Olga Mokonzi ya Kabelo boss ekomi somo bandiko balandi makala etikali putulu et mati likolo. Réaction à Olga ezaki mabe pona bandeko mususu. Pourquoi? Parce que na ba audio wana Mama Dorcas atanga ika Olga ma préciser la biso Olga o wapité. Donc Olga keti kobenga su mama wana. Abengi Mama Dorcas wana pona otuna e Olga ono tanga ki est-ce que zanga bona bo enregistrer maman. OK. Olga lobaki que apesi Mama Chacha raison. La minute a changé longo ko benga Karine Karashika azongisi na kombo ya Karine. Et pesi moi Mbili bulu yeke. Erreur Olga Sali il faut ndima à consommer erreur wana. Pourquoi? Parce que yemoko mutazongi réseaux sociaux. OK. Yemoko aye opesa bango matière bazongi sa na miniature. OK. Yemoko aye kotinda bango ba bandako kofinga ye lisusu. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 ti likolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux.
Voilà, merci Ndeko Balandi à Sarato la télévision. Bino baye bokozwa libaku ya kolanda émission depuis banda kuna bino pe ngambu ya Top Media télévision. Le code de bonne conduite yango yo et bandi Ndeko Balandi bo serré ceinture affaire Mama Dorcas na Mama Olga Mokonzi ya Kabelo boss et komi somo Ndeko Balandi makala etikali putulu et mati likolo et puis Mama Olga Mokonzi ya Kabelo aussi face ya bato yo ba soutenaki ye lobby lelo ba oyo ba komi susu ko balukela ye ba o ba komi susu ko finga ye. Mais qu'est-ce qui est caché? Est-ce que ces gens ici bazali na raison pe lelo ya ko loba makambo o bazo ko loba na ba etando ikena bango bandeko nazali na o to bengaka Mama Sarah une façon ya ko sala analyse na biso une façon ya ko luka moyen totia lumière na makambo peut-être jusque là non nous comprendre en côté. Mais j'insiste encore une fois. Nos analyses et comment ça là-bas tout passe pourquoi. Depuis que ce sujet a commencé, ngai nande quoi fandi awa Mama Sarah, tout cas ça la analyse à mon côté. Mais regardez na ba chaîne nyonso comment batu bazo ça elango ba analyse. Na ndenge ya mabe comme tout pe na ndenge ya malamu. Mais biso ka RK to koluka to sembola awa to sembola kaka. To expliquer bande ko vérité, réalité. Ça va tourner mal. Mais nous allons continuer avec notre boulot. Personne ne va nous intimider parce que nous allons sala au biso opponent. Dans le mal, jour où vous allez face à la justice, amener le preuve oyo et qu'on justifier pour nous clouer nga. Moi t'as dit. Nous allons prendre la nuance. Et j'assume. On a lobaka. Si on a lobby ma bête, on sait pardon. Mais on a dit que na lobby ma bête, ça reste comme ça. La justice congolaise et yebi comment faire musala na bango. Bocho les ali na sima ya caméra. Ba meilleur fan na pesi binombote. Tozalina Sarato la toluka moyen to sala nanu analyse ya situation oyo ezoko sala makambu ebele Mama Sarah mbote tadinga lapa bonne santé tokutani lisusu kitoko makasi nzamba zo batela coin oyo ça va mon pépé yo o découvrir ka bilo mobo ya ya wolf la CP nango tozata mon pépé libanda émission moi nature boye ça va bien. OK elongo la pe moi ba stress moi makambo belé en tout cas na CP boni basangwa lit basangwa lit wana na côté nanga to te nanu côté na yo nanu te côté nanga ezara déjà anonyme oyebi ke na koloba te donc côté nanga ezara vraiment anonyme et bongo na ngambu ya communauté face aux anti-valeurs. Mama Congo azo continuer ba démarche na e. Je te salue Mama Congo, je vous salue. Azo continuer ba démarche na e par écrit. Donc voilà. Merci beaucoup. Nakanisi olandaki audio oyo ya Mama na biso Dorcas. Oyo ezoko circuler na réseaux sociaux, na place publique, bato ebele. Ba audio non pesi ba sisi ko bimisa. Ba lobby ezali ebele et ezo continuer ko bima. Na yo moko na Sarah, tu te dis quoi oyo ka ki na même ata audio moko. Tu te dis quoi ça? No comment. No comment daddy. Ya makamuna na bango en fait, eza makamba ben sensé penza alini na ngate. OK. Makamuna na bango penza audio ezala ya solo za lokuta. Ce sont des choses comme ça. Terre à terre. OK. Donc Moussa Nanzamba zawana te donc mais lorsque mabe ekoti place nini air combo ya Olga ekoti na kati ya bojo wana pour lelo akoma sujet ya kofinga. Bon. Réaction ya Olga ezaki mabe. Pona bandeko ebele. OK. Pona ngate parce que nga na sujet no moniki na chango na obo. Là-bas. Na linkite. Mais réaction à Olga ezaki mabe pona bandeko mususu pourquoi parce que na ba audio wana Mama Dorcas atanga ika Olga ma préciser la biso Olga o wapité. Ah OK. Nazongi pe mais Olga c'était non commun aussi hein. Ba Olga ba ebele. Ba koza le belé ngakutu na koza na bango même ata 40. Ba collègue nanga totanga na bango. Donc a préciser kité soka le barata Olga Kabelo. Tonga to ebambala moko ye. Mais maman na lobaika neti Olga do achaki komo na na kacha audio wana. Et Olga mutabima ki ko réagir Olga Kabelo. OK. Alors et ça là ibatu suma benet na landa ipingila lobaki normalement Olga fallait pas zonga na réseaux sociaux.
ndenga lobaki azo respecter mobali ne bana na ye batange Olga mokonzi ya Kabelo te mais baobeka Olga. Pourquoi il a se déranger nango? Donc Olga keti kobenga su mama wana. Abengi mama Dorcas wana pona otuna e Olga ono tanga ki est-ce que zanga boina boy enregistrer maman. OK. Alors, eko bimande nini? Abenga mama wana chaki conférence ye babi papa liandi Raissa babi bazai moi batebele. Nzoka Olga zai ko enregistrer conversation wana. Alors après wana nga na yakokuta Raissa en plein live. Alors amekipe ko sembola moi li solo ne ba sola ki na privé na mama Dorcas na Olga mokonzi ya Kabelo. Malama wana moni appelle ekoti Raissa mo alobi ya Olga abengi kwa benga ke ya Olga ya Olga abengi avec beaucoup de respect yambiye. Oh non Raissa ngana lingisu kombo na ngate boye na boye. Alors ils sont na place moko Olga lobaki que apesi mama Chacha raison. Donc makambo ebele mama Dorcas alobi ya ye kolobango ke eza lukuta. Donc ya ye obimisaneti mama Dorcas lukuta apesi mama Chacha raison. Et loko efongoli su batu misu na minute a changé longo ko benga Karine Karashika azongisi na kombo ya Karine. Epesi moi Mbili bulu yeke. Donc makambe uti penande wana. Pourquoi Olga bengaki? Pourquoi Olga akoyi ko pesa mama Chacha raison bango na mwana na ye na live wana? Et pourquoi na minute a changé mbala moko akomi ko benga longoli Karine alongoli Karashika akomi na Karine batu babi oh ye mutayaka na kombo ya Karashika. Alors Nathalie ba live ebele ba mama punda bazo benga batu ba ko se plaindre babiso ba famille ba fingami neti pingila akotira ndo na ba chiwawa pona ye. Mama la danoise famille na mobimbeza na ba miniature tout le monde a été insulté pona sujet wana o ba soutenir ki. Malgré soutien ezaki abenga mutu te mutu nyonso amona ki akuti ko apporter soutien. OK. Alors et déranger ba fano ba soutenir ki et déranger na bateau pe ba soutenir ki yango moni ba scandale eza na réseaux sociaux. Mais siko sarato là et ko so batu ndenge nini soki lelo mama Olga lobiete na pesi mama Chacha na mwana na ye raison parce que to moni place yé a lobby raison pour à confirmer makambo wana te e ko pesa batu mutu pasi na bulu yeke. Non mais ce n'était pas important na moment où ya yebi makambo ndenge ke na réseaux sociaux. OK. Awa ko lobata en soi que na makambo tunde na moneni na pesi mama Chacha na moi na une raison en privé. Mais na média boye en pleine live babonné tout le monde était là, elle pouvait pas. Est-ce qu'elle était aussi obligée à obenga à participer na live à Raissa? Je ne pense pas à mon anglais mal réfléchi parce que nous avons parmi batu na pas un conseil kende kozonga sur réseaux sociaux te au kitsa valeur na yo. Et voilà les loba fans ba comme finga ba youtubeurs mususu déjà ba comme ça la ba émission ya bien te. Oh ozaki na moi pour na yo batu ba côté là qui facilement et na bolingo nyonso donc ça bilo mususu etadi. Dès que ça va loba muna mutana motema na ina ti place ma na okaka loba ya sa mutama malamu. Et ana muna mutana motema na yake mutu so asali mabe ye pa ozongisa mabe. Mutu mususu akolo banga pe na ozongisa mabe mais après akokate alimbisi. Mais tu ne peux pas venir et co-exposer ango na média place bateau baza na besoin na ngote bango baza usa makamu na bango. Vous comprenez? Dans ce sens là, na me rappelle comprendre pe bandeko na nga ba youtubeur na ba fan baza à moi raison na bango. Mais côté Olga pe il faut aussi comprendre parce que toi monter maman côté mutu mususu abandanga na kanda après yoki mawatiki. Tam su Olga za ba genre wana. OK. Batu mususu soit lobi na comme seti na suka bakendaka penza ti na suka. Donc voilà, ce que bandeko bele batalia biso to finga mapona ye to sala boye to bundi bitumba et tout donc aura jamais koloba une émission en pleine émission qui n'a pas si maman ya Karashika raison na Karashika na pe bango raison donc abimisi neti mama Dorcas mutalokuta oh mama Dorcas mutapesi ba piste na ba vérité ya makambu ya famille wana donc na sens wana. Mais Siko Sarah, lorsque vous regardez ça
Tolobani, maman Olga cherche à sauver quand même Ponaye ou place yé à Kotiwana. Azomona ndeti liboso nango et quoi bouture na elo kwa malongate, alors il faut qu'elle puisse se retirer à longwana no na makambo nyonso parce que du jour au lendemain comme on a et zotangema na chaque sujet o et oyo etali bandeko na biso wana na famille wana na libota na nyonso tadi kombo na eza passé longwa parce que na piaka e conseil soko lingo bimana muzoba na biso ba youtuber ndongo okei kozonga susu YouTube te zonga na mamuno ya koteka parce nazaki nesengo jour wana to sur la lobby papa na sali 3 fois vente par rapport à ndenge na banda boulot oyo donc lolengo ye moko ye supo o ye moko mutaye komi kotisa ye moko nda ye batia na ba pas zongi miniature azongi na ba titre donc a supporter yango soy pas oyo a conseil à sa salaire mais azonga souste ata oki ba fingi ata ba salele 1000 émissions amilo bakenga mom na salaire na fungoli porto bandeko basani bafinga nga mom na fungoli porto bandeko basani basalela nga be mission assumer yango azonga souste. Est-ce que par rapport à ndeko to moni a uto sala émission lobby wana lobby que ne vous inquiétez pas maman Olga ninga za bongo azobanga par rapport à ba secret oyo bayebani bango na bango yango moni même ata onyonso asalaki akokoka ko sala makambo yedo alobaki te parce que elle a des secrets na batuana bazali na banzela baleka na makambo basala oyo akozwa courage te aujourd'hui ya kokomisa makambo na ye jusqu'à la fin ya koluka à s'imposer parce que bayebi déjà point faible na ye yo koki ko répondre ni Sarah. En tout cas eza analyse hein eza liberté d'expression opinion na bango OK toko kanga bango te za ndenge ba omonelela OK alors elingi pe relaxer te loka bango balobi bongo eza vrai OK peut-être na uto pe exemple awa Olga za na motema na ye ninga fonctionnaka so ita mususu aza mutu o balena e bamela o comprendre donc so eza ke ba secret pesa ba moni ke ba tchana ba ona se ba tchana ba ona se so pe ba secret eza te ma moni ke ba tchana ba ona se ba tchana ba ona se mais eza liberté opinion expression mutu na mtosa analyse selon compréhension na ninga moni la mambo ikende moi okanga ba minoko ya te OK yango moni na oloba kaka erreur Olga sali il faut ndima à consommer erreur wana pourquoi parce que ye moko mutazongi réseaux sociaux OK ye moko aye opesa bango matière bazongi sa na miniature OK ye moko aye kotinda bango babanda ko kofinga ye lisusu fallait pas selon moi fallait pas et alors audio moko ebimi batangi Sarah ngana oyana nte ngana oyana nte na otela mutuma batsela ngatola wala yate tu te justifies pourquoi apparemment ndiko yebi likambo siko tala chose grave maman wana abengaki pala danoise pona koloba ke azape na ba audio oya enregistraki Olga nenga bengaki ye po asenga ye pardon maman na lobeza yete ba audio ya maman Olga c'est que maman Olga somo c'est que ça somo et cause à vrai et cause à faux mais siko nana koti na buzoba maman Olga na landa elobi batu ba commentaire ba komana wana ba chinois ba lelisaka ote okolela bien okolela makamba bana na olobaki bana no ba kopekisa touro bien okosaki biso ke ba pekisinga poani no yo loba maman Dorcas donc tu vois maman Dorcas ngo auti lisu wapi ba maman ba chihuahua est-ce que bato yo ba travailler ka bango te ba travailler bango non na swede ndenge moko boye swede to si sinon na yete ba Dorcas il faut faire très attention Sarah il faut faire très attention voilà pourquoi au début tant on tuninga ba question la bango la tchebo je ne veux pas nous devons faire très attention il y a bandeko il y a quelque chose qui se passe tout autour ya bato oyo ezana makambo oyo je ne veux pas ça demande faut osala na Saint-Esprit pour bien comprendre les choses il faut bien comprendre les choses na répondre à question oyo parce que eza question ya Olga na bandeko nanga ba youtuber
na ba fan. Et surtout peu aussi Olga, nous on était là juste à ses côtés. C'est une maman jusqu'au jour d'aujourd'hui toujours pour entretenir la relation à Malam. Moi personnellement, j'ai accepté de voir qu'elle est exposée, insultée, toute sa famille a respecté, na papa na ba na base sur la place publique. On était très heureux de voir que le Veni a posé acte naïe et puis accueilli. Nous on attendait peut-être le résultat ya makambo yo à la kakina oyo azoko sala. Mais aujourd'hui elle nous amène autre chose sincèrement. Et loko ya malamu te Maman Olga mekana no kozonga moi sima. Je sais que oyoka bana mingi oyoka papa mingi. Mais question mosusu o batu bazo koloba était déjà apparition ya Maman Olga ezali une façon ya ko affaiblir combat ya ba mama Congo. Pona ko yepo pona ko bangisa bango pona ko yebisa bango déjà que non ngai déjà na ko niata lokolo na frère. Donc bino ba yebo bandi vous devez faire très attention. Yoko qui correspondre nous. Bon. Voilà pourquoi. Maman, biso to ça na biso ka donc analyse parce que moi je sais que toi tu n'as plus besoin de parler Bamakambo. Bon, on a quand peut-être lelo peut-être et quand on la peut donc bala souka biso to ça là ba genre ya ba analyse ya biloko. Na linga na ngakute. OK. Na linga na ngate mais bon. Loke ça mambo yotala bisa na biso ba fan et tout. Na apporté quand même moi compréhension nanga. OK. Pour l'apparition et koyi ko lakisa pe nengo lobby. Mais koyi ko lakisa bongo te. Mais à 1000% so to bito sala analyse ndenge ya yeli na makambo a lobby et komi ko concorder. Omoni so batu bakanisi ke ya ki po boma moto. Ba yoki na malobo ya lobaki. Na ndenge karashika bongwani na kari na ba raison apesi bango. Batu bazo koma na niveau ya ko confirmer que aye ko affaiblir combat ko lakisa bango ke ngana tiki. Mais wana selon analyse ndenge ezo monana. OK. Mais ko ki pe o lakisa bongo te ko ka ko lakisa ke tamuso ayaki moyen se défendre. Mais o ko se défendre na likambo batangi kombo non complété. Pardon. Moi 1000 fois je me défends s'il s'agit de mon nom complet. Bakota nga pe komo na nga mobimba te bakolo baka Sara wana ya chroniqueuse ezamba monga. Olga wana te karakabelo ezamba moye. Mais eza na place moko te ezaki ko lakisa ke eza Olga o ya ye. OK. Mais tu es venu quand même te défendre. Donc ezaki vraiment important te. OK. Voilà pourquoi tu as dit batu batala biso bazara pe maele ba komi ko sala ba illusion ba komi ko réfléchir ba komi ko penser ba bimisi idée négative. Vous comprenez? Donc des fois dans la vie avant il fallait ta consulter nga. Fallait bien attendre que Sarah tala maman na tangi kombo na nga na eseka betango kaki paka. Kaki paka. Ça va pas te changer donc décembre sala cop na yo. Et surtout ezata oyo talaka ndenge atamboli po asangisa biloko na ye pour mois de décembre. Pourquoi tu t'intéresses na ba live o bazo salela ka karashika ba o sala ba chihuahua? Pourquoi? Ngaku na chroniqueur na lingango suste. Ngaku tutala batu ba komiti na niveau ya émission à formation na zo sala première na l'excès première na émission à formation bi ke ba capturer. Karashika Zuna Odasa ochango na page na YouTube na chango na page Facebook na ye. Scopo na ye a s'attendre na retour na nga afinga combien de fois? Jamais. J'ai pas le temps. Ça ne viendra plus. Une façon de vous informer que dorénavant vous ne verrez jamais analyse moko boy contre Bamakambo Oyo. Nous avons dit NON, nous avons compris beaucoup de personnes au bazo ko bénéficier à travers Makambo biso tozo ko sala mais bango bazo yana bazo distraire batu bango ba bénéficier nango. Maman Olga au décembre au mois de décembre. Se distraire penza. Bima na distraction oyo ezali moi oyo fausse oteka biloko na yo outo kota recette fo oteka yango na boye oteka yango te maman na se ya makelele oyo okoteka yango te yango nga nozomi tuna eloba saka pourquoi vous vous intéressez na ba live il y a bateau parce que vous protégez quoi bozo kobanga nini vous êtes intéressant bozo ko s'intéresser na yango pour une intention ni pour na intérêt nini pendant et si longtemps boyebi ke
batu oyo basala ba live a bien te na kombo na nga bazali batu oyo babasuetaka ata 0,01% te pour la réussite ya vie na yo. Otala ba point. Pourquoi être là dans ces lives? Pourquoi appeler dans ces sujets pour nous commenter pendant que oyebi ke yo ba peso ni une seconde ya chance te na vie? Maman, vous savez que aujourd'hui bazo bengo David oyo yo bazo ko benga yo maman po oyo ko délivrer po oyo ko boma Goliath ango azali nani pe liboso na yo azo ko représenter nini et puis bozo ya kozonga po neloko nini maman. La prière obosani prière nyonso dozaki nango obosani kombo nzambe nyonso dozaki nango maman. Regardez aujourd'hui même les gens qui te soutenaient parce que Batunde Tibiso on ne fera jamais ce genre des émissions, des analyses pour vous insulter ou pour aller au-delà. Il y a ma responsabilité na biso ou au-delà il y a ma kambo biso to yebi sur vous pour protéger Moussala na bino jamais. Non mais au finge pétain bazola saka arrêter na bango hein. Moi aussi je condamne pas les journalistes. Des fois batu bango moko balinga ba journaliste ba manquer bango respect. OK. Balinga ba youtubeur pe ba déconsidérer bango. OK. Tu étais considéré na lilo balanga suka na bisa ki o leka kozonga souté. OK. Mais bon. Voilà les résultats. Or kutuna era zaki na N. C'était prévu donc à l'écart na direct mais yo lobby maman Olga koleka na direct té. Atinela na ba audio. Ko sala est direct té. Direct à sala té parce que connexion pe zalaka bien té asala nga ba audio na lekisa yango. Na lekisa teza ya matière na wole lango la. Voilà. Donc et quelque part maman Olga nous sommes parmi batu. Na yo yebsenga bi papa Diego abina bisayo ata ba fingi otina suka ko répondre té. Concentre-toi na business. Mais na kamwe. Donc ngamo kunde na zabo ba finga nga chaque obi que chaque jour ba finga nga baluka na cha bangoka. Mais na sapa bango. Na sala émission nga na za na 10 personnes. Na za na 20 personnes etelika nga. Ngani na bona nga. Omoni ko boya na bona nga. Kakipa kokolo. Na boy. Dans na sala ta envie. Na za na mutu moko na live. Nga na bo. Na bona nga. Bino batu bosana ba mukili momba batala bino bwana ba fanatique partout dans le monde. Bosala ba vie wana ngana bo. Siko bazo yaka kosala nini na ba chaîne na biso tel que moko azoko na anglais na biso omoni bizengi bazo babozangi matière. Bwana matière te omoni ndeko komi bazo bazoba. Vous pensez que matière za la buzoba o bino kosala ka? Ba mama mibimba à l'occasion de rien. Ba mama mibimba papa. Pona bino yango neza ka matière. Maman Olga nous sommes parmi batu oyo. On a besoin ya avancement ya musala na yo ya vie na yo longwa na distraction oyo et ko bakisa même ata perique mon côté ya 1000 € na musala na yo dongo salaka. Ce sont des gens qui sont là juste pour chercher juste place ma beza pour bango ba oumela mingi parce que le diable siège dans le mal. Nakati ya mabende diable azwaka vitamine. Or nakati ya mabe le Saint-Esprit azalaka te. Nzambe dozwaka santé te. Comprenez-vous un peu. Vous devez éviter tous ces genres de choses. Saratola. Tozo lungato kabwana ayonangai. Un dernier mot, un message à Souka pour na oetali mama Olga Mokonzi Kabelo parce que ayoka kayope ba audio et ya ba matière et ya metoloba mama kolekate to kolekisa ngote ata ba fingi yo parce que bango ba provoquer. Ces derniers temps, je vais vous révéler quelque chose. Nakota nanga mwandambu na ba live pe pour voir un peu qu'est-ce que nakosa la makamni fona sala lobby. Nakota na live ya bandeko nanga ya ngambo wana mususu. Ya ba chinois. Moi dans mes oreilles na misu nanga bazo finga Sarah o aza awa. Makasi. Bazo benga. Bazo finga Yvette Kalombo que je salue en passant. Bazo benga bazo finga. Bazo tia commentaire au nyonso bango bazaka autorisé ya kotia na ba vie ya bato. Bazo finga na yepe mama Olga na yoka na kati. Bazo finga Gloria Olangi. Bazo donc ba finga même 6 personnes. Objectif ezaki nini? Bato ba fingi ma finga na ekobeta epa na bango bakoya ko répondre. Sarape awa lobika kipa kokolo ya papa Joseph Kabila na mama Belvi. Yvette Kalombo kuna lobby ata boye na béton bo bambi liboso porte na nga ma finga ba ko répondre té. Ils vont changer de sujet. Ils vont changer de sujet. Bato poto discipliner bango, il faut to landaka bango té to kipaka makambu na bango té.
baye bafingi bobeti bango kara afingi lelo afingi lobi lobi kuna akolemba parce que à part mafinga bazana eloko ya kotia te bazana eloko ya koloba te biso awa so tosali analyse na biso esili tolongwe na analyse na biso tokota na anglais na biso mpona osekisa bino mpona kolongola bino ba stress mais elinga koloba te ke tozangi matière po o bango basalaka nous sommes capables au sala mais vu niveau na rana biso to sera baissé te na bêtise wana donc on nyonso alingaka tadi parce que asalaka analyse pour le sujet ya Karine pour le sujet ya Kofinga pour le sujet ya bêtise sincèrement je vous dis bon c'est des abonnés na chaîne nanga quittez moi j'ai besoin de 3 personnes o bakoya yebsanga que non frère nanga mosalo sali eza bien bongisa bakisa oyo tokende boye mais naza na besoin te oyo akoya po bando beta maboko pour le bêtise non na lia kambongo a pas cité na ndima pas si j'accepte de rester comme ça na pas mais lobby na bima molongi nzambe azala na bino Sarah merci Tadi merci Lengo Yambinga vraiment en tout cas Olga Nakolo bane kaka ma essaie sopani courage supporte seulement courage supporter ba youtubeur supporter même ba fan ba benga na ba téléphone parce que eza erreur yo moko sali ke ba commander ba komi wana assumer yango mais cette fois-ci soit décision à solo penza kota asusi maté surtout protéger musala na yo oyebi que objectif à liboso c'est détruire ton travail à liboso ya mibale c'est détruire ton couple. Il faut faire très attention, maman Olga. Et surtout, tala mois autozata date le 25. Il nous reste peu de temps pour année ici là. Et au yebi que moi dans la mois ya côté que délai. Lobi ko le logo le tokaboni tokutani balasima. Merci.